Na ye lisusu lelo pour na émission na ngai ya Blédard. Bambote na bino nyonso et pas nyonso bokutami, ceux qui bokutami na butu mbote, ceux qui bokutami na moi ezakaka mbote. Na pesi bino bambote na bino mingi. Merci na ma message na bino na landaki. Lelo na ye na lisolo moko ezali ya munene mingi pe na kokende na bino mwa mokeno kinoki. Na lisolo oyo po na ko bete lango pe na sete bambote na bino na liboso pe na beti na no sete parce que lisolo oyo ezali grave parce que ezali inceste yango na beti sete na lisolo oyo na pesi na no bambote na bafan na nga nyonso balinga ngai na o balinga ngai te na pesi bino bambote na bino ebele ya maki adi na tinilo bambote na o mingi Mathilde na Verviers bambote na yo yamba yango mama na nga petite sœur na ngai Tumba mama Siska mama Jackie bana membre Judith Tava na Suisse na tindelo bambote na yo pe mingi siko zali Amanda esemeki na nga moko na pesi yo pe bambote na yo ebele mama John pe papa John bambote na bino mingi sika boza kuna na Suède ozo kolanda ngai et puis na suka na pesi libota na ngai ya bagia bambote na bino mingi pe na pesi lisu libota na ngai bana mama Marie-Louise Bolimiango bambote na bino mingi nazana lisolo moko na ko kende nango molai mingi te o na lobby lelo na ko loba na lingala na liboso après na ko kota moi muke na français puis na ko kota na portugais et sika bozali bandeko na nga bofungola matoi na bino malamu ndeko moi sabenga kingai aza kolela ba o nyonso tu na ko senga na bino nyonso tu ba o nyonso ba kozana na message ya kopesa ngai réponse a kopesa nga pona lisolo oyo boko mango na numéro na nga oyo ya WhatsApp botindela nga ba message pona koka kosunga ndeko oyo aza na kolela makasi tina émission oyo ezali baboti na bana na likambo ezui moninga ndeko mwasi lokola bino pe lokola ngai ya inceste na nzela ya bana na biso kaka ina nzela ya bana po nga na zana kata émission na nga ezali likambo na ngai likambo na biso na bana mama oyo alobi na ngai abotama na mboka Équateur na mbandaka basentaka ye na âge ya 17 ans abotaka mwana na ye na âge ya 17 ans bavivaka na pasi ntango babotaka mwana oyo basalaka bacérémonie ndenge eyelaka soki mwana botami soki bobalani basalaka bacérémonie na ntango wana na mboka na village penza basaka ba cérémonie basaka pe ba cérémonie tango mwana botamaka mais ayebaka bonzambe te ayebaki peti na nini ya likambo ekoyelaka esima te kokola na mwana bayeko ya Kishasa na mobali koluka vie bakomi na Kishasa basali vie na bango mobali amoni ke Kishasa moye ezali ta lobi aluka nzela aya na poto mobali ayeko luka nzela akoya na poto akomi na États-Unis akomi na États-Unis mama na mwasi batikala mwana na mama batikalaki na Kishasa tango batikala na Kishasa papa aye États-Unis asali makasi abengisi mwasi na ye na mwana na ye na Kishasa mwana pe asi akomi kokola abandi kokoma mwasi tango mwana akomi mwasi papa na mama bavani pe kuna na États-Unis bamule bele tango mwasi aye babandi pe kobota bandeko mususu baye kobota bana mine na sima ya mwana wana baboti ya basi baboti pe na mibali lokola bana mitano oyo wana mukolo mwana wana ya mukolo akoli akomi ba agita akomaki ba 15 ans ndenge mama apesi lisolo alobi mwana yeki kokoma ba age ba 15 ans akomi na mwa mabele akomi komona ke mwana comportement na ndaku échanger mwana akomi impoli mwana zana respecté pa ya mama mwana zana donc bobangi ezalité soki mama lobi papa a s'opposer alobi ke non batika mwana asala ndenge mutema na elingi papa abanayi kolinga te mama loba parce que papa yebaki ke likambo moko eza na sima mukongo na yango nazobeta sete na likambo bandeko na nga batata mama eza inceste ndenge mama na biso ebakata esika azali azoyoka ngai alobaka eza mystique eza mystique makasi pe eza pasi pe eza mawa ndeko mwasi aza kolela aza na besoin na bino bopesa ye conseil mwana komi mwasi monene papa akomisi mwana mwasi na ye na kati na ndaku mama loba te
Mwana sala mabe mama lobate. Soki mama lobi papa kote ni mwana. Soki mwana sali boy mama papa boyi. Alingite. Mwana bani kokola tangi ba classe asisi. Azalaki pe mwana azaki zobate, azaki mwana azaki pe maele na classe. Atangi ba classe na pe bien, asali pe ba université na ye. Asisi pe ba classe na ye. Mwana zo poussa. Soki mwana komi ko poussa mama nyo surtout na libota azaka na besoin, mwana na ye il faut abala. Mama komi ko loba na papa bi mwana komi ko kola komi ko kene ba 25 ans, mwana zo bala te. Nzoka papa abimaka na ye déjà na mwana depuis kala. Tant mwana komangi na ba âge 15 ans, mwana komangi mwasi ya papa na katandako. Donc mwana ba impolitesse wana nyo sozaki ko sala parce que papa a komangi déjà mobali na ye. Lokola papa komangi mobali na ye mwana moya manke azanga a respecter mama ezali soute. Po ayebi ke bakomi bambanda. Bakomi balé bakomi ba rival na katandako. Mama pe azaki ko comprendre te azomona kaka ndenge wana lobi tant musu ezaka kaka adolescence mwana ninga azokolela na ba adolescence wana bana ba na ba caprice na bango mama azaki toujours ko céder na maloba ya papa mais papa ayebaki likamu azaki kusala mais mama ayebaki te eloko moko te mwana wana pe na motema makasi ya mwana wana alobi eloko moko pa mama te ye pe asedaki na papa andimaki na ye kozala mwasi ya papa na ye tant que ayebi ke mama wana mutu abota ye andimaki eloko wana bandeko na ngai ezali kamu ya munene ya pasi ya mutuya ndeko mwasi aza kolela za na besoin na bino mwana ana koli azali mwasi ya papa na ye mama bani ko insister babala mwana bala papa lingi te mama lobi soki yo lingi mwana bala te alors lokola sisi ba classe akomi mwasi munene yo lingi mwana bala te alors pepa na nga na lingi lisusu te po mwana azobanga ngai te mwana akopesa bandeko ne éducation ya mabe mama lobi mwana ifabi manandaku akende papa atelemeli mama mwana ko kende te mama lobi akokende bitumba ti mama longi mwana bimi akei na ndako na ye to yebite tant mwana akei na ndako na ye o nini papa bana ko kende ko sala na bino na ngai to yebite c'est basaki ko continuer na bango mais un jour mama amoni clarté alobi bon na kota na likambo ko sambela parce que mwana ya mwasi na mama na ye bazaka baninga mais oya ngai eza ndenge mususu oya ngai eza lokwa problème parce que boyoka nezatika ko swa na ba problème tango nyoso tout papa kote la ka mwana mama azana droit ko lobelo kote pa mama et pa ya mwana na ye mama komi ko bondela ko lelela nzambe tango nyoso tout ko lelela nzambe ko lelela kene ko lelela nzambe pe na mawana ye akitingo luli kola mama alakisi ye na ndoto alakisi ye papa na mwasi moko na pembeni na se ya ndoto tanga lamuki alobi o modèle ndoto nini oyo kaka ndenge zalaka obeti lisolo na papa tomboki alingi koyoka te eye lisusu malami bale kaka le même ndoto alobi te nakoloba lisusu na ndako te nakende lobango epai ya basali na nzambe akei kopesa likambo na ye epai ya basali na nzambe basali na nzambe aexplike na mentalité ya mwana ndenge mwana komi na mentalité ya boyokani ezali te koswana donc respect eza te manque de respect impossible mwana kaka ndenge wana mais azepai na ye mais ayaka toujours epa ba parents comme mwana parce que ayebi ke eza ndaka ba parents na ayaka mama pe aboyaka te parce que eza ndako na ye eza mwana na ye mama kobondela mokolo mosusu mwana kaka ndenge ayaki papa amoni ke lelo pena likamango ekoki kozela te il faut kaka lelo kaka esalama lelo ndenge kuna bakende ko mama manaye ko bondela pona mtina ya mwana nzambe atalisaki loboko na ye likolo ba pasteur bamonaki ke likamu moko ya munene eza na kati ya libota wana ya très grave mais balobi faut ba konye ko mona ko bondela po nzambe alakisa bango réalité ya likambo ya likambo ya ko sala mandenge nini mwana ayaki na ndaku epa baboti na kati ya ndako pa baboti papa pe azaki na kati ya ndako bandeko pe bazalaki papa moneke ndenge bandeko bazali ta mususu bakokipe te ndeko aye ekoleka nango amoni kaka ke lokola elekanaka ndenge wana ekobandoleka kaka me mokolo wana epai ya nzambe alobaki ekoleka te ekotelema papa alingi asala masolo na ye ndenge amesana kosala masolo ne na mwana ndenge abimaka na mwana ya mwasi lokola akomisa mwana ya mwasi na ye balingi basala masolo na bango nzambe alalaka te leki ya mwasi akuti bango tango leki ya mwasi akuti bango sango esali nini ekobi na bato ya mama ya aloba papa alobi te mwana aza lokuta mwana azokosela nga makamu mwana mwasi munoko makasi oya makango tata munoko makasi lokola mwana ana za mwana mukie
Donc, dominer na maloba, maman, et simbi kakate, donc vérité et yebani kakate. Il faut dire kakandingo wana. Nzambe pe ala la raté. Maman pe a continuer kaka na mabonde di ko sambela. Bango bazo continuer kaka makamna bango, bazo continuer kaka makamna bango. Maman lobi mukolo wana Nzambe asala ki e grâce. Mwana ka ndinga mesana ko ya kotala bango, mwana yaki kotala bango lisusu. Bandeko ya basi bazalaki na école. Ye maman akeneki prière. Ye papa ye baki ke lokola maman ke na prière, maman ke ne ko umela na prière. Ye akosala makamu na ye na mwana na ye ndenge ba mesana kosala makamu na bango bakosisa mama ko yeba te kosuka parce que na ndako mutu ezali azali susu te lokola maleleki mwana ya mwasa kutaki bango bazima yele balingi soki mwana ye ilikamu na bango esala mamutu azala na ndako te ekuta maki mukolo wana mutu azalaki na kata ndako te ekuta maki bango mibale na masolo na bango papa na mwana baza kosala mama pe kuna esika azalaki nzamba telemisi ye azongi na ndako kokota koti na ndako bango pe na kati ya chambre bayebi te ke mama akomi nene na msto za kokoti na ndako beleli mukolo wana pe mama abeleli te mama akoti kaka fongoli ndako ye wana bani kokende akoti cuisine mutu te ndako mutu azali te akara ye moko na kati ya motema azoloba me azoganga te avandi ka kimia afongola chambre boye aye kokuta lisolo wana papa na mama na mwana na ye na likolo ya mbetu mama lobi bandeko na ngai nayebi te nazalaki mukolo wana na dinda nakweya nasala nini nayebaki eloko nasala te nasilaki mayele bomoto esili mwana zwi alati mbangu mwana akimi papa munoko makasi aningi kondima te mama lobi ate oboyi kondima nga moko nakuti yo nakuti bino na mwana eza nini mama azongi na église na kolela akoyebisa basali na nzambe oyo akutaki na kati ya ndako ezali te mwana ndenge akutaki bango bawanganaki sikoyo nzambe atindaki ye moko mama nde aya kokuta likambo wana na misu azongi epa basali na nzambe babondeli balopesi mama kimia balobi na ye mama nzambe atalisaki biso ke likambo moko eza munene na kati ya ndako na yo me alingaki yo moko omona na miso po okoka koyeba eloko nini ezali na kati donc ndenge ezali wana il faut tosolola na papa tosolola pe na mwana toyeba ezali nini alors il faut to continuer kobondela continuer kobondela pona tina libota wana baye komona ke balien ya ba cérémonie basalaka bango na kala na mboka ezalaki na kati basalaka ba cérémonie on attend basalaki mwana tanga botamaki ezalaki bachaki lien ya papa lien ya libala na kati ya mwana na papa sikoyo mama lokola kotaki na bonzambe ne momoni sikoyo lien wana eye kobima na miso ya mama donc mwana na tata bazalaki na kati ya inceste mwana na papa ezwi bango bambula ebele mwana aye ko confesser aye ko loba na mama na ye alobi si yango no moni ngana yo to banai ko yokana te parce que yo zalaki lokola mbanda na ngana kati ya ndaku yango wana makambo nyonso to banai ko loba ngai na banai ko linga ko yoka ote po biso nyonso to mibale to zaki na point d'égalité na kati ya ndaku yango no moni ngai na banai ko boya ko yoka makambo na yo et puis papa pe alingaki te na loba abanai ko loba nga soki na mei ko loba akosala nga mabe et puis abanai ko pesa nga mbongo abanai ko kipe ngai ndenge esengeli ndenge mobali akipaka mwasi na ye yango no moni ngai nazalaki ndenge wana et puis yango no moni papa soki bolobi likambo libala papa azaki kolinga te lisolo libali ebetama nga pe na banai kolinga kobala te parce que na yebaki ke nazalaki na mobali nanga oyo azalaki papa nanga aboti ngai yango no moni nazalaki kokipe kobala te po na mona ki déjà nazana mobali e ko simba te soki nazana mobali mususu akoya ko comprendre vie na ngai o to sala kanga na papa na ngai yango no moni ngai na vanda ki ndenge wana ti papa banai kolinga te na bala to yebaki le pourquoi oyo to banai kolinga te baye ko senga mama bolimbisi
Mwana leli, akwenda makola mama, papa pe asengi bolimbisi, mendeko. Mendeko, azana nou na pasi na kati na motema parce que mwana ya boti na kati ya libomo na ye 9 mois. Aboti ye, na pasi, na mboka kuna. Akolisi na souffrance. Lelo mwana wana, aye kokoma mbanda na ye na vie na ye. Yango wana, abenga kingai, apesa kinga di solo oyo, natalisa na bino bandeko, bino nyonso bolandaka ngai, bopesa ngai, réponse nini, nga na koyo kopesa na ndeko mama, oyo aza moninga lokola bino, aza moninga lokola ngai, po na yebisaki ye, abenga kinga po lokola na baki nazali mama ya bana ebele, na émission na ngai, yango na lubi, lokola yoza mama ya bana ebele, tala likambo koleli ngai na mobali na ngai na mwana na biso toboti yango no moni ngai na ye na lisolo oyo epai na bino bandeko bosunga ye bopesa nga ba réponse na WhatsApp na ngai bokomela ngai ba réponse na bino ngai na kozongisela ye yango parce que ye alingi te message kombo na ye na lobelango mais avani na mboka ya États-Unis azali na Europe te avani na mboka États-Unis nde abengaki ngai apesaki ngai lisolo oyo nde yango ngana pesi bino yango po bosunga nde komuninga asa kolela nako répéter ngo siko na français l'histoire que j'ai racontée en lingala parce qu'il y a des enfants qui vont pas comprendre en lingala je les parle un peu en lingala en français la femme elle était une blédarde comme j'ai dit toujours mon émission c'est pour les blédards la femme c'était une blédarde. Elle avait l'âge de 17 ans et elle a été enceinte en Afrique. Quand elle a été enceinte, quand ils ont fait marier, ils ont fait des cérémonies de l'Afrique. Ils ont fait tant de cérémonies. Et l'enfant, quand il est né, ils ont fait aussi des cérémonies. Et ce lien-là, ça restait entre le père et le père et la fille. Plus tard, quand la fille a grandi, elle a eu ses 15 ans, le papa commence à sortir avec la fille. Et puis, le papa est venu en États-Unis. Il a ramené la maman aux États-Unis avec la petite fille. Ils ont eu encore d'autres enfants, 4 enfants plus tard. Mais cette fille-là, elle est devenue très impolie. Elle manquait du respect à sa maman. Elle ne voulait rien écouter. Et son papa, il était toujours derrière les deux de sa fille parce que sa fille, elle était bien. Elle ne faisait pas de mauvaises choses. Donc, la maman n'avait rien à dire. Donc, la maman ne disait presque rien. Le papa, il était toujours là derrière la fille. Et la maman... Elle a vu que c'était trop, elle a commencé à prier, prier, prier. Et à ce moment-là, quand elle a commencé à prier, que la vérité vient de sortir, que la fille sortait avec son papa. Et quand la maman demandait à la fille de se marier, elle ne voulait pas se marier parce qu'elle savait qu'elle était déjà mariée avec son père. Parce qu'elle était la femme de son père. Elle était la rivale de sa maman. Donc, comme elle était la rivale de sa maman, elle avait les mêmes droits comme sa mère. Donc, si sa maman, elle parlait, fais ça, elle disait non. Fais ceci, elle disait non. Elle rentrait, elle sortait, elle faisait ce qu'elle voulait. Parce qu'elle était chez soi aussi comme la femme de son mari. Donc, c'était comme des rivales à la maison. C'était pas comme des rivales, c'était des rivales à la maison. Donc, sa maman était sa rivale à elle. Donc, elle ne cédait rien à sa mère parce qu'elle savait que c'est sa rivale. C'était comme ça, toute la vie. Et jusqu'à ce qu'elle a éteint l'âge. Maintenant, elle a 30 ans. Elle n'est pas encore mariée parce qu'elle a eu ce lien-là avec son papa, avec son papa. Elle ne voulait pas se marier parce qu'elle a dit, si elle se marie, donc l'homme qui va se marier avec, elle saura la vérité qu'elle, elle sortait tout le temps avec son papa. Donc, elle ne voulait pas se marier. S'il vous plaît, vous les enfants, vous m'écoutez. Si vous avez des réponses à donner à cette maman qui souffre, qui pleure, écrivez-moi sur mon WhatsApp et dites-moi, moi, je vais remettre vos messages à la dame et conseiller à la dame parce qu'elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant. Abandonner sa fille, rester avec son mari ou abandonner son mari, rester avec sa fille ou rester avec les deux. Sa question est ça. Écrivez sur mon WhatsApp, donnez-moi des réponses parce que maintenant je vais rentrer en portugais pour essayer un peu d'expliquer en portugais.
Parce que mon émission é como ça. Eu vou explicar. Esta emissão de hoje foi de uma mãe da família com a filha e o marido, seu marido. A mulher estava mesmo lá no mato, no fundo mesmo do mato. Vivia lá. Ela teve, com 17 anos, um filho. Uma filha. E eles estavam mesmo com uma vida mesmo bem pobre. Bem pobre mesmo. Depois desse, eles vieram em Kinshasa, o marido trabalha assim, a mulher também estava conseguindo trabalhar um bocado, e se arranjaram o marido para vir na Europa aqui, para vir nos Estados Unidos. O marido chega nos Estados Unidos, quando chegou nos Estados Unidos, manda chamar a mulher e a filha. A filha e a mulher vão lá. A mulher chega lá, o marido estava lá, e tiveram também outros filhos. Meninas também, 4, com a menina foi 5. A menina cresce, ela teve 15 anos. Quando ela teve 15 anos, e o pai começa a sair com a filha. A filha fica mulher. E a filha, quando a mãe fala em casa, você sabe, quando o pai está saindo com a filha, quer dizer que a filha não quer escutar nada da mãe. Quando a mãe fala isso, ela sempre está a resmungar, ela sempre está... Não quer saber de nada. Porque ela é a mulher do pai, com a mãe. Então, elas duas são mulheres do pai. Assim a vida continuou anos e anos, a filha saiu com o pai, e a mãe não sabia nada, e a filha fazia tudo o que quiser. Quando a filha faz qualquer coisa, o pai diz, não, a mãe não tem direito de falar na minha... Não tem direito de falar na minha filha, porque é minha filha, porque é isso, é assim, assim, assim. E a mãe, com os anos, disse, isso não é normal. Filha, quando cresce, filha com a mãe. Mas a minha filha é com pai, colada com pai, colada com pai, isso não é normal. E a mãe disse, não, eu não vou deixar isso assim. Eu vou ver os pastores. E ela foi ver os pastores. Mas antes dele explicando os pastores, ela teve um sonho. No sonho estava a apresentar uma mulher, o marido dizer que aquele é mulher dele, aquele é mulher dele. Mas a mulher, quando acordou, disse no marido, o marido disse, não quer saber desse problema, não quer escutar sonho dela, não quer saber de nada. Chega pela segunda vez a mesma coisa. Então ela diz, então como é assim, eu vou ver os pastores. E ela foi ver os pastores. E diz os pastores como é que a vida dele na casa se passa com a filha, não sei o quê. O pastor disse, tá bem, nós vamos fazer juju, e vamos rezar, vamos ver o que se passa na tua casa. Depois de ter rezado e fazer juju, e o pastor diz, Deus nos mostrou que tem um problema na tua casa. Aquele teu sonho, ele te mostra qualquer coisa, mas nós mesmo assim não sabemos o que se passa. A primeira vez, e o pai e a mãe disse na filha, é demais, a filha já cresceu, já tem 25, tem que se casar, a filha não quer se casar, não quer saber de nada. E a mãe disse, se você não quer se casar, então sai da minha casa. O pai diz, não, minha filha não vai sair. Minha filha fica na minha casa, e minha filha é a minha filha. Ela fica aqui na minha casa. E a mãe disse, está bem, como o entendimento não estava dentro de casa, e a mãe sempre está sozinha, e a filha com o pai junto, e ela sozinha, pronto, ela aceita, ela sempre aceita. Mas no fim, a mãe disse, não, é demais, você tem que ir, a filha sair da casa. Mas a filha como saiu, ela vinha sempre em casa. Uma vez ela chega em casa, e o pai quer sempre fazer a situação dele, de sair com a filha, e saem no quarto, vão no quarto para fazer o que eles fazem. E a irmã chega a ver. Quando a irmã chega a ver, a irmã dá notícia na mãe, porque mãe, olha, eu vi isso, e o papai e a mana, eles estão a fazer assim, assim,
E o pai disse, não, a miúda é mentirosa, ela está a mentir, ela quer trazer problema dentro de casa, porque não é assim. Essa miúda não é boa miúda, ela é mentirosa, ela está a mentir, está a trazer problema de casa. Pronto, ficou assim. A mãe foi ter com os pastores, explicou, os pastores disseram, calma, deixa-nos, continuamos a rezar, vamos ver o que Deus vai nos dizer. E continuamos sempre a rezar, e Deus é grande. Um dia, os irmãos e as irmãs foram na escola, e a mãe foi na igreja, o pai estava em casa, a filha, como do hábito, vem ver a família, chega, a mãe não está, ninguém está em casa, são eles dois. E o pai disse, hoje vamos fazer. E a filha, como são marido e homem e a mulher, pronto, vão na cama. E aí chega a mãe chega e ela mesmo veio nos olhos dele. Não é pessoa que contou, ela veio mesmo na vista, nos olhos dele, assim, ela viu. Então, quando ela viu, ela disse, eu não sei. Ela disse, eu não sabia mais o que eu vou fazer. Eu fiquei assim. Eu disse, meu Deus, o que se passa? É por isso que ela chamou-me e contou-me a história dela. Ela pediu que eu passasse essa mensagem a todas as pessoas que vão seguir a minha missão. Se puder lhe ajudar, ela está a chorar, porque esse problema é muito grave. É muito grave e ela está mesmo muito mal e está a pedir ajuda. Todos vocês que vão ver esse vídeo, escrevem no meu WhatsApp o que essa mulher pode fazer, porque ela está a pedir. Fica com a filha, abandona o marido, ou abandona a filha, fica com o marido, ou fica com os dois. Ela não sabe o que ela pode fazer. E assim que ela está a pedir, a nós todos, ajuda no nosso lado. Na sengi na bino nyonso, merci na émission na komina suka, na sengi bino merci mingi. Bola na émission bien, soko tani yango malamu, oko comprendre yango malamu te linga, o yoka yango malamu, oko kako comprendre inceste o esalami na kati ya libota oyo. Ya tata oyo, asale inceste na mwana na ye, akomisi mwana na ye, mwasi na ye. Boyoka, bopesa nga ba réponse, ndeko muninga, azana kati ya pasi ya kolela, azana besoin ya soutien na biso. Azana besoin de soutien même il y a ba prière à sengaki, soutien même il y a ba prière, soutien même il y a biso maloba la biso pour e confort et pesa ye makasi ayeba eloko nini akoki kosala parce que na minute oyo azomona eloko nini akoki kosala te. Les enfants de Maman Jaguar, mon émission arrive à la fin. Je vous demande, mes enfants, d'écouter bien cette émission et de me donner des réponses. C'est que votre maman là, elle est en train de souffrir, de pleurer. Elle a besoin de nous tous, même vous là, les enfants. Elle a besoin de vous pour l'aider. Même les papas, les mamans, elle a besoin de vous pour cette histoire d'inceste que son mari a commis avec sa fille. C'est réel. Ce n'est pas histoire que je vous raconte, mais c'est une réalité. Donc, j'arrive à la fin de mon émission. Je vous aime beaucoup et vous allez me suivre à la prochaine émission. Plus tard, peut-être, on va faire en direct pour vous voir et je ferai une émission en direct. Chego no fim da minha emissão. Eu vos peço, vocês todos, que viram esse vídeo, seguiram esta situação. Esta situação é muito grave, é mesmo grave. Vocês ajudam a mulher, a dona, essa senhora, com a filha e o marido, o que ela pode fazer, porque ela não sabe o que ela pode fazer. Ela está muito mal. Obrigado e tchau.